Est-ce que vous croyez que je suis celui qui devrait venir? C'était le test. La loi a changé. Le sacerdoce doit changer. À la loi, témoignage. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Yemba Ozana. Yemba Ozana yo yo. Ozana yo yo yo. Asifiwe. Wana. Asifiwe. Wana. Asifiwe. C'est fait. Ndeko papa, ndeko mama, ndeko elenge esika nyonso magazine na biso c'est fait kutio topesi yo mbote pe tobakisi yo bonne année na kombo na nkolo Yesu. Naza ngambo côté na kati ya plateau, naza toujours accompagné avec le pasteur Josué Kakima on apesi mbote. Mbote maman Sophia, mbote na balanyo sa magazine c'est fait. Ba meilleur vœu na kombo nkolo Yesu pe mbote na nganta monene musakoli Emmanuel Dodi. Pasteur Josué tolobaka toujours que magazine c'est fait, ezali magazine où ezali basé na 2 Chroniques 20 partie 20 yonde pasteur. Elobi boye bomi pesa na nzambe tata bokoza makasi pe na basakoli na ye bokolonga. Bokolonga. Lelo tozali na spécial c'est fait. Poto yambi moko na ba ancienne na kati na plateau na biso. Oui maman Sophia lelo to zungi na kati. Na kati tanzo na kati c'est na kata citadelle quoi. Parce qu'après tout ba témoignage à libanda ou eboti yango zai o ya citadelle. Donc nde to lobaka pona koyeba ke nzamba za na bomoi ezana bilembo zo talisama. Donc o ya ko témoigner azali une maman une affranchie na kati ya lingomba o ya biki miracle. Bateau ba zubiso mbala liboso bazo comprendre tes citadelle et lobi nini ningomba zanini. Merci beaucoup. Citadelle ezali lieu de culte na biso pour monitor mosakoli aye atana révélation sur chaque domaine ya lingomba ba ndeko mususu bisika basambela ka benyango paroisse mususu ba benyango synagogue et puis na biso ba franchi les lieux du culte s'appelle la citadelle. Wane église na bino eza côté nini pe kombo nango eza nini? Église tozali église universelle pentecôtiste charismatique tozwami na croisement de l'avenue Révolution na 6e rue numéro 817 na limité résidentielle. Na limité résidentielle. Tozana ba témoin mibale lelo na plateau. Vraiment maman Sophia. Topesi bino mbote ba maman. Mbote maman Sophia. Oui malamu na kati ya plateau c'est fait. Soki ba landi bayebi maman Sophia bayebi pasteur Josué mais bayebi binoté soki bokoki ko se présenter to bandi na maman aza pembeli na ngai. Merci maman Sophia na pesi balandi ya magazine c'est fait mbote mbote mingi ba meilleur vœu na bino na kombo na kolo Yesu ngai naza ancienne maman José Ngoya Sang na église au papa pasteur Josué Aoutikoloba, église universelle pentecôtiste charismatique. Merci beaucoup. Et puis maman Zapembeni. Ngai kombo nanga docteur Touzaïni Christelle. Docteur Christelle, Touzaïdi Christelle, oui. Nazaki témoin ya événement moko se passaki na vie ya maman. Yango ndimaki na ya ko loba o elekaki na vie na ye. Pasteur Josué, les lots tozui na ba témoin ya témoignage. Oui maman Sophia, moni mosakoli manado di a inventé ka ba témoignage te. Moni bande ko mususu bazo nyata musala na nzambe. Bazo ko inventé ba miracle ba benyo mantiona. Mosakoli manado di batunyo su ba témoigna bazali. Ozo mona mutunyo su témoigna azali même temps ba témoignage le kaka libanda tant muto wana ye. Moni ndeko a témoignaka yeyo. Voilà pourquoi awa tozana témoin oculaire ou azali na domaine na secteur
il y a médecine parce qui à vivre événement wana au Salimaki. Pasteur Josué le lotoye awa ce qui to bengisi maman José Assani na plateau na biso c'est fait eza poto monaki alekaki na église universelle pentecôtiste charismatique oyo prophète messager Emmanuel Dodinde azali guide spirituel alekaki ko témoigner yango to sengi na régie à faire passer biso extrait wana à vous régie. C'est fait. Emmanuel Dodi ni mwanaume, baba ni mwanaume. Emmanuel Dodi ni mwanaume wa kweli, ni mwanaume. Emmanuel Dodi ni mwanaume wa nguvu, ni mwanaume. Anashinda shetani, ni mwanaume. Nguvu ni mwanaume. Anashinda kimbirikiti, ni mwanaume. Baba ni mwanaume. Anashinda barimba, ni mwanaume. Baba ni mwanaume. Anashinda eketo, ni mwanaume. Baba ni mwanaume. Kati na mibali. Ela kisinini. Ela kisinini ngamoko na zole mbula. Nalobi aza mobali. Kati na mibali pe mobali ya nguya koleka. Mobali ya nguya koleka. Bato oyo nyonso bazolanda nga bisika nyonso. Bayebi kimbirikiti aza nani. Haleluya. Kimbirikiti ata soki otamboli boyena mutuka bozo kende quelque part aza esprit parce que aza mokonzi ya milimo ya bikela mona bingambe ya baje ba être ba esprit nde to benga kae yango na zoloba esprit ezoloba na ekeko mama moko alobaki awa soki atelemisi mutuka ozala na magie ya ndenge nini ya barome ya metobest ezala ya Babylone ezala ya 4 puissance ndenge boyebi okoleka te bato nyonso bayebi boko telema wana ezala mutu kekoleka te boko longola soka lobi bilamba awa papa na biso alobaka nini soko moni miracle ou bien na lobi boko longola ta bilamba oui soki na lobi bongo aza esprit soki na lobi ba eketo baleki ba pigime baza ba géant soki ba vandelio te mama okoko kate soki lelo balobi lelo nde tozokende na yo ozokende haleluya ya misatu ndenge na lobi kishinda barimba mutu nyonso azolanda nga ayebi munoko wana ayebi yango na bao bazao boyebi ndenge alobaka aza elima kome aza elima elima ya mai pe ezali ye bapesa éclair ya séjour de mort na ya abime siko elima ya mai wana esalaka nini ezwi mutu ekotisi na mai bo sikoyo toloba nini ye aza mokonzi ya baje ya baetre nga naza na cousin na nga akufa basala bikilakila baloba na mai minoko nyonso basala nyonso me ebembe emonana te haleluya me prophète motindami prophète monene Emmanuel Dodi asali tout alongola bato na milimo alongola bato na séjour de mort na ba géant alongola bato ba être ba obazotia ba esprit na biso kuna seke aza motindami oyo aeko bikisa biso na tout mon être âme corps esprit abikisi yango bomoninga. C'est fait. Merci Régie. Pasteur, ezali maman de tu komona kuna. Yeyo maman José Ngoya. Maman José eza yo nde tomoni. Tomoni. Pour maman José totikelio maloba. Pour yebisa biso likamni nelekaki na bomoi na yo. Merci maman Sophia. Likambo eleki na bomoi na ngai eza bakokutoko kamwisa ngai pe nzambe oyo aza nzambe bolingo aza nzambe mawa aza nzambe malamu aza na bolamu atonda bolamu makasi po ezalaki certain mercredi le 8 mars kaka na année oyo 2023 ototi kosila lelo toza 2024 nakei ezalaki mobali nanga alobi nasala bacourse nasali bacourse te alobi
kende bibwa okende otala eloko moko soko okosepela nango nakee bibwa nakendeki na chauffeur mécanicien na mama oyo esengelaki natala biloko oyo tokendeki kotala wana tokei na ye ti tokomi place yango na moni esili na tobandi kozonga bibwa vers ville tokomi avant okoma na aéroport naza kotanga bible na kati ya pareil nanga esprit elobeli nga kati nanga abi te nde nazotanga bible abi te tia nani na kati ya saki appareil na kati ya saki nakamati appareil nazongisi na saki nayoki lokwa konimba nalali na ndenge nalalaki wana tina ndenge tosali accident place oyo bomonaka ke bato bakufaka wana avant aéroport soko outa bibwa. Oui, accident wana tosengi na régie bayelaki biso baélément tovérifiaki baélément tosengi na régie abalancele biso image à vos régie. C'est fait. Tata yo jali solo kolona bolingo nyonso ekelami na yo nyonso epesameli na yo yo jali solo nzambe yokelami na moto te makanisi mayo ekokanino ya moto te yo jali solo kolo yo jali solo tata esika yo fandi moto nalute ya koma misana yo tata ekeselino ya bato atako moto akeli akokoma lokola yo te yo jinga bilakemo lokumuna yo tata kemo kemo yokokani na moto te. C'est fait. Merci Régie, tozongelio mama José Assani, tomoni accident wani salamaki makase. Après wana ozalaki koyeba eloko. Après wana na bande koyeba eloko te parce que tobetaki tono 3 fois. Tolongwe côté ya ngambu ya bato bazo ya ville vers bato bazo kende bimbo. Bon siko bakangaki pe chauffeur bavandi biso tozomi yebate chauffeur pe abande koyeba te bakangi po alongwaki côté na ngambu na yake toyeba ke eloko te kutu ata mobali nanga babenga ye ayaki na retard biso basiba baye komema biso ba kutunga babosana kinga muto nazaki na epo nazaki na sima bamemi ye mususu atikali awa nazalaki na choc makasi po nazalaki na nasalaki hémorragie interne ti bamemi nga na mwa centre pembeni wana po eza na arare wana bamemi biso wana tovandi wana nazoyeba ta eloko te muto azalaki nano avant docteur aya na mobali na ngaya nde bavandisi biso basali mwa nani premier soin wana ntango basali premier soin nazoyeba pe eloko te tina ndenge mobali na ngaya yaki nayebi eloko te tina ndenge docteur ayaki na mobali yende akoko koloba nano oyo esepasaki wana. Ok, docteur Christian. Merci maman Sophia pour la parole. En fait, comme maman vous expliqué, quand on a eu l'accident le 8 mars, on a les mêmes jours. On a eu jeudi. Quand on a eu l'accident, c'était pratiquement vers 16h17, 15h, 16h. Dans le centre de santé à Pembeni, comme il n'y avait pas les gens, les membres de famille peuvent quitter, le téléphone est pas jusqu'à ce que baye ko kozwa numéro ya papa Sani mobali na ye baye ko benga ye babengi papa Sani le temps comme kuna na bambouteillage c'était déjà la nuit papa komi kuna c'est à ce moment là que bango bazui ba image na ye batindelinga la nuit c'était vers 22h natali image wana na bi non c'est pas possible aza wapi na moni avimbi
et puis azo sanza makila. J'ai dit non, ça devient un problème sérieux. Bon, passer un numéro, il y a médecin chef du centre wana, ou bien un infirmier qui est permanent. C'était déjà la nuit. On m'a passé le numéro d'un infirmier. Parce que c'est un centre de santé. Périphérique en plus. Il n'y avait pas un médecin permanent wana pour assurer ma ligne. La première question que j'avais posée à l'infirmier, comment vous prenez en charge des accidentés polytraumatisés? Oh non, la situation est calme. Mais non, parce que les images que je vois, la situation est calme. Parce que maman, dans mon image, maman José a vimbaki déjà, et puis elle vomissait du sang. Na Boutouana, vraiment, c'était pas facile. Jusqu'à ce que Toye Koya na Tongo. Avec l'insécurité qu'il y a de ces côtés-là, on nous a dit que ce qu'on a, soit c'est pour dormir, soit à partir de 22 heures, ban amour à bazar, qu'on a insécurité, ça m'a casse côté wana. Nous étions obligés de quitter à 6 heures pour aller là-bas dans le centre wana. En tout cas, Dieu est grand. Tokutaki maman en vie. Elle a vomi toute la nuit du sang. Et puis, à Banda Koumi Ebate, na photo j'avais eu ça pour avimba qui penza ma casse. Azaki na bapota nzoto momimba. Na tune ba circonstance il y a ni ba lobi ke ba sala ki tono. Alors moi en tant que médecin ce que je craignais ezalaki plus parce qu'on m'a dit qu'elle avait perdu connaissance. Premièrement c'est un élément oyo munganga nyo soso ki ayoki ke muta sala accident perdre de connaissance eza élément moko eza ka bien penza te pour la pronostic vital ya malade. Donc c'est qui dérange ka. Ils ont dérangé déjà, perdre ta connaissance, à quoi aboutir na édème cérébral. Alors, c'est vraiment difficile. C'est ce que moi, je craignais en tant que corps médical. Tout ça, qui na mobile nae, tout longo lié wana. Directement, donc tout ce qui s'est passé, moi, je dis qu'elle a reçu une grâce particulière. Parce que, quand elle a eu un accident, si elle a présenté, normalement, elle ne devait pas survivre. Vie, état à centre en azalaki. Il fallait aller sous oxygène, vraiment à côté soins intensifs quoi. Mais azalaki dans centre je suis arrivée, elle était délaissée. J'ai commencé à crier sur l'infirmier qui était là. Le médecin, il fallait pas bien un médecin ou talibanda pour aller. Alors je n'ai pas voulu na zelati, médecin wanaya tout juillet, tout mimi na HJ. Premièrement, moi, je me suis dit qu'il faut tout ça là dans nos scanners, ce qui était très important. Toyeba, qu'est-ce qu'elle a? Parce que si n'a pas tout ça, mimi wana abanda koyeba ilo côté. Au contraire, elle ne faisait que vimba, azo vimba kaka. Et puis elle vomissait du sang. Donc comme il a HJ, j'ai expliqué les circonstances, même si je n'étais pas là. J'ai expliqué les circonstances et accidents. La première des choses, c'était on a fait l'échographie, on a fait les scanners. S'il vous plaît, docteur, maman José Sani, Azalaki Koloba, Azalaki consciente. Azalaki consciente. Oui, j'ai trouvé Babanda côté perfusion. Peut-être perfusion, voilà, et maintenant qui est en tombe en tout cas. Ça, c'est selon moi. Selon médecine. Selon la médecine, normalement, elle n'était pas prise en charge. Elle n'était pas prise en charge. Oui. Ok, d'accord. Alors là, qui bongo, dans ma condition, elle n'était pas prise en charge. Mais c'est où mon bâtiment peut-être c'était pour maintenir la tension et autres. Mais normalement, elle devait être aux soins intensifs. Vu ils n'ont pas fait même la radio. Ça les côté. Nous sommes arrivés à HJ, ça les scanners directement, échographie parce qu'elle vomissait du sang, ça les presque l'examen nyonso. Même il y a makila parce que nandinga bana ko vomir makila, normalement on craignait les pires, qu'elle fasse une anémie. Quand ils m'ont annoncé que non, en tout cas azana makila kutu ebelé. Aza bien côté makila pour mes j'ai dit bon, c'est une bonne chose, on devait attendre les résultats ya nini, il y a scanner. Entre-temps, to komi balama qu'on a soins intensifs il y a HJ. Elle était prise en charge là-bas. Sous oxygène, tout. En tout cas, il était pris en charge là-bas. Nous devons attendre maintenant les résultats à scanner. Comme c'était un cas d'urgence, ici, résultat à scanner, c'est là qu'on nous annonce que Azalaki a une fracture, il y a crâne.
Donc on lobby facture à crâne to sengi pasteur Josué tout le monde qui est ici comme maman José a témoigné à lobby bayaki na une église place wana to sengi na régie à balancer les biso espace wana c'est fait atiti akei ba panique mokonzi abimi na trône akei boyeza nini aketi libanda kaka place yonga na zui ya solo za molimo ya Kristo latayo aye ko simbanga kaka awa place oyo crâne pasukaki bozomo na nde balobi impossible n'est pas d'autre soki muto alobi bongo bozolo ba abazo kumisa e kaka impossible n'est pas d'autre impossible eza soki soko vivre nanu te ndozolo ba mais o eza mankiona te yango ezoleka eza mankiona te eza ya solo vraiment esalemi kaka wana 3e mois il faut na telemana et sans nzambe merci tolongo wana papa sambeli tokei c'est fait. Merci Régie. Pasteur Josué. Oui, maman Sophia. Qui maman na témoignage na dimanche à l'école qui est le 31 décembre 2023. Na kataki docteur pour oubi qui est bazwa qui est problème ya crâne. Mais na yo qui na témoignage à lobaki qui est baya qui na église tango sala qui accident. Oui, maman Sophia, au moni objectif ya témoignage ezali pona batu baye bakenzamba zali omoni tant bazobela nzambe sokazo sala dans l'invisible bakoye bate kenzamba za il faut sala na kati ya visible na vie ya bato makambo za impossible arandango possible parce que selon dire ya médecin il y avait constat il y a fracture ya crâne et il fallait coopérer. Fracture à crâne wana linga to benye tolobi. Ça dit mutu bongo et pasukati. Hein? Bongo et pasukati parce que mutu kesala ki tono. Et puis vous vous souviendrez que hier azalaki ya kolala. Donc comme on dit mutu peut-être ceux qui accident salemi aza conscient parce qu'on a recommandé peut-être ya koguma mutu bo mais azalaki ya kolala donc ça veut dire animba ki na na c'était côté mutu que tout yé elle était inconsciente. Donc des fractures et ça parce que Kovimba wana il y avait fracture moko nde wana lokola a franchi avant sikoyo ba kende et pas na kosala scanner ba déterminer ba kosala ba ekoya na lingomba ba ekoya na lingomba nde mosakoli azaya kutu en plein service à kati en plein service c'est qu'à côté azaki côté azala côté ya atie pose abimi libanda mama za na kata mutuka atiki côté ya kasaza mwana na yete oza mwana za ancienne na kata lingomba donc vu likamnenge salemi et que mutuka yé ba termine libosa lingomba avant ba ke l'hôpital nde mosakola bimi atie loboko parce que toyeba ke médecin na bakisi ba soignaka menzambe nde abikisaka. Voilà pourquoi ceux qui sont à l'hôpital, un médecin quand il n'a pas donné tous les soins nécessaires. On a faute mais médecin quand il a donné tous les soins nécessaires que on ne l'arrête pas. Donc voilà pourquoi il besoin que non, je suis l'Éternel qui te guérit. Le col a bango ba yebike nzambe mutabikisaka oyo komi boy avant to kende sikoyo kuna to leke dans la lingomba de place ko mosakole manado di akoti na danse. OK maman José nani azoki idée ya komima na lingomba mobali nanga comme ayebi ke naza ancienne na kati na église wana alobi te tokoko kende bongo te foto kende kotika et pas mosali na ye mosakoli Emmanuel Dodi akende komona amona ndenge mwana na ye asali accident asambela bongo ba continuer ko kende na hôpital et na université clinique universitaire. Ah bon, moi pasteur nazonge yo isusu question mutuna nangeza boy avant tozonge la docteur Christelle. Oui. Impact ni nezali na losambo ya prophète messager Emmanuel Dodi
na vie ya maman José Assani pour azala qui est inconsciente à tout ça l'accident ils ont la réalité au lieu pas me mailler ba me maquiller na hôpital si me fallait qu'il nous ça la scanner mais avant qu'il nous ça la scanner docteur déjà ici biso que avant qu'il nous ça scanner qu'on a l'objet résultat scanner mais awa déjà babi prophète messager Manuel de dit asimba qui est na mutu asala qui est magie asala qui nini ayongola qui milimo abenga qui moto vraiment c'était quoi parce que bah ndeko ya magazine c'est fait au bazolanda biso partout et ça dossier mo est très sérieux ça qui mutu ba image zo monana ba te belé ba comme la bakawana ba vivate batika na handicap physique handicap moral donc oui mon Sophia oko remarquer dans commentaire ya docteur tant batinde les images a constaté qu'azalé ko vimba oui alors bien on a constaté qu'azalé tant on constaté qu'azalé ko vimba déjà il se disait il y a une fracture quelque part parce que mutu to le boko vimba ka boité ça veut dire il y a un choc na kati où bandi ko réagir et elle craignait déjà au vu tant payé à monier et se disait parce que minganga avant machine to scanner loba on sentait déjà qu'il y avait un problème. N'étant mosakoli abimi, autour impact nini. Impact nini. Il y a le sambo. Mais maman Sophia, Bible le dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. En ce moment-là, tant mosakoli abimi a tiré le boko, a lobi le lobi ba coopérer te. Parce que ceux qui fracturent les alaki comme ça apparaît ça veut dire qu'il y a une fracture. Voilà pourquoi que na clinique universitaire tant mon sakoli a tché le boko assemblé la iba coopérer était ne ba donne échanger à partir de wana donc wana spirituellement oui effectivement na tout comme ce moment Sophia que médecine na ba kisi to ba médecine en général et bi ki sakate et soignaka yango komona kisi mutameli abiki mais le même kisi mutameli akufi les médecins ont le devoir de donner tous les soins nécessaires mais ils ne sont pas obligés de guérir voilà pourquoi mon abango moko la baka quand ça ne va pas, ça ne va pas. Un médecin évidemment, sous son contrôle. Docteur, on peut contredire pasteur ou comment? En fait, on peut contredire pasteur. Pasteur Azolo, la vérité, nous avons le devoir de soigner, mais la guérison n'appartient pas aux médecins. Ah, la guérison n'appartient pas aux médecins. Non. Ce ne sont pas les médecins qui guérissent en réalité. Parce que au cause de produits on soigné et ça na batu musu babiki na Covid. Les mêmes produits qu'on donnait on a batu bazaki na Covid musu c'est biki si bango musu ba kufi. Et ça bon. OK d'accord on a tozongeli tozongeli kakaye bala moko boké clinique universitaire c'était comment? HJ Toké clinique universitaire en passant par l'église. Comme une clinique universitaire, vous allez voir que nous avons des clichés et belé parce que quand il y a maman et comme qui si j'ai moko il y a tiraillement il y a études, il y a professeur, il y a spécialiste et belé, ce qui fait que non, comme une clinique c'était la nuit, comme une bouton la clinique universitaire de Kinshasa et nous avons reçu les médecins de garde qui étaient là bas Bibiso, ces clichés résultat nyonso ya ba examen tout ça là qui na HJ examiner pe en charge c'était le jeudi. Maintenant vendredi comme il y a tour de salle médecin les professeurs sont venus. Bon, moi en tant que son médecin traitant, j'étais là, j'ai commencé à expliquer les cas, j'ai montré aussi les clichés. Ce qui fait que non monsieur à reprendre scanner, on a reprendre ça montrait toujours les mêmes effets, les mêmes résultats. Oui. Entre-temps, il y a Azalé qui déjà dans soins intensifs, ma camion surtout, ils ont vraiment déjà pris en charge. Maintenant, c'est chaque professeur qui devait venir après sa vie naïe. Oya koya, après sa ordonnance naïe, kisi naïe, oya koya, après si oya vous connaissez bateau, les cas de l'université, beli sapé bateau boyebi, oya koya, après si oya bon, c'était comme ça. Alors, programmer pour opérer. Moi, j'étais toujours au couloir dans la clinique universitaire. Il fallait opérer. Alors, tant que je opérer,
Ce qui fait que c'était un certain vendredi, samedi, il fallait opérer lundi. Parce que normalement, on ne pouvait pas l'opérer directement. Non. Il fallait même si c'était une urgence. En fait, oui, donc, on ne pouvait pas directement coopérer. On devait lui laisser le temps. Et puis on devait aussi travailler. Les neurologues n'ont pas encore donné leur avis. On devait aussi attendre l'avis des neurologues. Oui, parce que c'était multidisciplinaire. Discipline comme à ça qu'il suspend la fracture propre dîner. Il fallait pas ça. Wana lingala tolo bangoni ni pasteur Josué. Kasimuku a ce côté azul. Côté azul bukanaki. Elle avait une fracture en elle. Ezala ki boye, ikenda boye. Donc ezwina zolo et kozwali susuna awa. Watu sengi na cameraman babendela biso elongi bien ya mama Josué Asani. Alors, ce que vous simba pour l'accent. Fracture na ezala ki awa et boye. Vous allez voir que awa tant na simba elle est un peu sensible et sala ki boye et boye. Ah OK, d'accord. C'était comme ça et sala ki boye et boye. Ce qui fait que non baya qui coopérer awa parce que nerf est comme qui coincé. Le nerf oculomoteur est comme qui coincé dû à cette fracture qui était ici. Et son propre dîner est qui fracture. Merci docteur. Mais dans extrait il y a un témoignage parce que les cas qui tout le monde qui maman Simbaki qui tambala. A Simbaki qui tambala ayepe na qui tambala yango awa. Siko kitambala oyo ejwa ki rôle nini na ebité na bana na pasteur na docteur na yemoko maman José Asani maman José Asani na prophète messager Manuel Dodi apesaka bato kitambala soki po accidenté nyoso baya oza kitambala ou bien ndenge nini. Merci maman journaliste maman Sophia. En tout cas na sekina na apesaka kitambala te. Eza kitambala na biso moko. Mais siko tango papa azalaki na service azo sala service le dimanche parce que il alobeli o lundi ti et comme ki dimanche mwana oyangai amoni bongo aye na kitambala parce que papa koki koloba te ke bozwa asala ya bimisa kitambala malamu kwana on est comme imagine mamba. Pato tuni apo tomoni kitambala parce que tomoni kitambala ngo to tuni merci maman mwana azwi kitambala ke apesi papa tango azosala azosala bonganga azosambelela bato ezaki dimanche si je ne me trompe pas il y a une nouvelle ligne il y a les 13 si je ne me trompe pas les 13 ti azwi apesi papa sambeli atie likolo ya cher na ye asambeli alobi mwana kaka ndenge ozana ngo kende na soins intensifs kende ko latisa mama parce que aza ancienne alata kitambala wana po esimba place nyonso na place abukana ki wana na mutu ndenge azoyoka bien te ekosila kokomona kaka makambo ko changer lobi nango. Merci maman Josué. Maman José Asani, pasteur Josué, alobi nouvelle ligne Ezani. Oui, maman Sophia, nouvelle ligne. On moni Ésaïe chapitre 55, verset 6 et Zoloba. Cherchez l'Éternel tant qu'il s'éprouve. Invoquez l'Éternel qu'il est prêt. Si quoi verset on est la bongo, on ne sait pas quand est-ce qu'il s'éprouve. Eza tongo, eza midi, eza pourquoi. Dès mon sakoli na révélation à Zui. Nzambe tata ibisa qui est que na kati ya mois toza na 4 semaines. Semaine moko kozala ya bino batu, plutôt semaine misatu kozala ya bino batu. Semaine moko kozala réservé na ngai na koya kopesa bino solution na makambo nyonso ya sa moyi. Eza semaine nini? Ya semaine ko ya dimanche ko ya le 10 topé après le 10 parce que les 10 et pas na biso batu ezaka les premiers pas na nzambe. Il y a besoin que vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées.
Des semaines ou un an, ils ont la semaine, il y a nouvelle lune. Tu as inventé le côté, verset biblique, ils ont coupé ça. Est-ce que moi, au européen, janvier, tu as une semaine à nouvelle lune? Nouvelle lune, ils ont un mois nyoso. Parce que dimanche, le 10 ou après le 10, vous conviendrez avec moi que y a mois nyoso, le 10 c'est ça là. Dans ce que le 10, même mardi, tu peux fêter une nouvelle lune. Tu le biboye. Semaine, il y a nouvelle lune, et ça, semaine au dimanche, il y a le 10, tu peux après le 10. Okay. Donc, ce qui le 10, c'est ça, lundi. Dimanche, il y a nouvelle lune. Ce qui le 10, c'est ça, mercredi. Dimanche, il y a nouvelle lune. Pourquoi? En soi, les 10, les en tête. Mais pour honorer moi, à c'est quoi les dimanches? On a calendrier na biso ça clôture la semaine, la calendrier juif ça début de la semaine. Et ça en vertu à honorer les c'est quoi ya mwana nae nde to célébrer fête wana mokolo ya dimanche. Pour nouvelle ne quoi toujours un dimanche. OK, d'accord. Mais pour le mois de janvier au yokoy quand? Pour le mois de janvier quoi le 14. Le 14 janvier. Oui. OK. Merci. Tokozongelo sima po epsa bato bakoya nazongi pas docteur comme na télévision tozara na temps moké sikoyo herba ye batie kitambala eloko nini esalamaki pour lelo tomona changement ni bomonaki na médecine. C'était prévu d'opérer lundi. Comme tout praticien, on ne peut jamais opérer à l'aveuglette. On devait voir aussi l'évolution par rapport à Bakiso Bapesaki de jeudi au Tokomaka na clinique jusqu'à lundi. Alors, on a encore demandé un autre scanner pour vérifier l'évolution. Comment l'organisme est s'adapter par rapport à Tawana. Alors, on avait déjà tout payé. Bon, on s'est foutamaki déjà, c'était prévu vraiment, il était programmé pour une intervention chirurgicale. Ce qui fait que non, un autre professeur, après réévaluation, à l'objet, j'aimerais que à ça la scanner Moussoussou pour permettre de localiser vraiment lésion, to avancer, to kei, jusque là, to na imagerie médicale pour na tout ça la scanner. Toké to sali scanner mususu donc ils a scanner contrôle pour reconfirmer la fracture parce que oui avant d'opérer parce que c'était pas ils a fracture mon côté que y a qu'on négliger quoi ils a crâne il faut aussi signaler que à Komaki ko bungi sa makanis elle avait une perte de mémoire à comment déjà la perte de mémoire c'est qui commençait à inquiéter tout le monde. À comment la perte de mémoire na etoko le baké éthique à l'année 2020 alors que tu déjà de 2023 c'est-à-dire qu'elle racontait des histoires qui se sont passées en 2020 à comment la perte de mémoire à kokoya kotuna yo kombo na yo nani alors que nous sommes ensemble alors les neurologues devaient aussi voir ça donc vraiment quand ya maman et comment qui bien té donc kota la ndenge to ya ki clinique ayaki na inconsciente, c'est quoi a bandi ko zonga la conscience mukie, c'est quoi comme une perte de mémoire. Ça commençait déjà à inquiéter la famille. A comme ko loba makambo moko boye oyo, vraiment na ko bandi expliquer je vois la famille comment ils commençaient déjà à pleurer. Ce qui fait que non, mais comment qui déjà ko inquiéter mutunions. Le lundi maintenant on devait opérer. Toké na scanner, a sali sous scanner mususu ya contrôle. À partir de scanner, on a dit professeur, Benginga, parce que moi je m'occupais de son cas, je devais amener cliché nuance au tout ça là. Cliché nuance au tout ça là. Cliché nuance au tout ça là. Pour confirmer. Tout ça là, scanner en surtout pour confirmer, pour reconfirmer fracture. Alors, ce qui fait que lundi on a donné changé.
babengi to bimisa ba cliché nyonso ko banda jusque la dernière cliché oyo bango basala ki wana. Alors les professeurs commencent à discuter, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la même personne. Moi j'ai dit moi, ngai nazana ba cliché oyo. Et puis c'est bien écrit dans chaque cliché nyonso, vous allez voir son nom. On a écrit son nom et son âge, tout est là. C'est la même personne. Vous connaissez les professeurs comment ils sont. Ils commencent à me gronder. Non, comment tu peux confondre les choses? Je dis, je ne confonds rien, c'est la même personne. Il commençait à discuter. Non, la personne qui est arrivée avec les premiers clichés, ce n'était pas la même personne na cliché Oyo Baouta et Kosala. Donc il y a eu changement. Il y a eu changement et puis ils nous ont dit que les cas n'étaient plus opérables. On devait rentrer après un mois pour faire le scanner, on n'a pas l'évolution. Parce que je suis aux miracles. Maman Sophia, les surnaturels a intervenu. Parce que les médecins vont discuter entre clichés à Liboso et à Mibale. Ils ne savent pas qu'entre le premier cliché et le deuxième, les surnaturels a intervenu. Parce que ils ont du temps de Paul. Bazako za bilamba et touché d'autres Paul, et c'est la foi qu'avait la fille de maman José. Tant prophète as officier na moment où il y a une nouvelle ligne à grande visitation a eu conviction ya kozaki tambal sambele liango ba keisko tant ba kangi maman na mutu des places surnaturelles ils s'opérer fracture et limoué. Comment on a que les médecins vont mais vous êtes trompé, non. Parce que les médecins traitants n'ont Azawan. Et puis finalement, face à l'évidence, ils se sont dit que ce n'était plus opérable. Donc c'est un miracle. Il faut Nzambe alongwa, ce qui est invisible. Mais il faut ça la visible na mikona biso ya lelo pour ba Nzambe azalaka. Donc pour la maman José, c'était fait. Maman José Asani. Namoni na ba image na kosenga même temps na zolo ba bazolo kisa. Ozalaki neti kolela neti kotombola mosakoli neti koloba ke yende abikisiyo neti ezalaki nini ba émotion c'était quoi parce que tous ont chuté déjà et ça normalement ba témoignage à boyesenge tout ça là on a deux parties parce que tout sauté ma partie mususu ikamnini na bande yoloba ki ke o bande kolota déjà ba bandoto mabe ba esprit de mort et puis tous un extrait oyo ke parce que prophète messager Manuel Abenga qui est avant même à l'accident à l'objet na yekamoni esprit de mort qui est loko ko sali maté donc prophète amona rappé na tuni na nganga na za moi ni prophète na musala ya salaka ya minimizaka plus ba ko dramatiser ozomona il prophétise quand il y a nécessité mais il préfère entre la prophétie et la solution qu'on peut avoir une solution. OK, d'accord. Yango anande émotion nini to lobani nini ko loba parce que to komi vraiment na ko chiter. To sauter ba étape mingi to senga na régie ya balancer les biso vraiment entièreté à témoignage hein pour batu balanda. Ozaki ko adorer prophète messager Manuel Dodi. Ozaki ko kumisa ya toto le kumisa Nzambe. Maman, merci, Maman Sophia. Ya solo. Omoni nauti na liwa. Parce que ba place msuto leki lolema katanaki na suba ki na lobaki bi loko ebele. Eza ya solo. Parce que soki na kokumisa yete ya kolobaki na lobi na place ya Nzambe te. Parce que fallait kumisa Jésus. Bon, Jésus a lequel na mutu. Oui, Jésus, esprit wana eza na Jésus, nande ezalaki kati na papa Jorwana. Parce que tango esprit wana eza na kati na ye, esprit ya Christ wana nde sali tout ngai a imposé maboko na bika. Na koloba bongo na koloba teke na kumisana kumisinza parce que nga na lobaki Yesu nga na mona ki yete. Mais na oui.
namonaki Yesu te nga namoni nzambe kolekela prophète Emmanuel Dodi nde asali tout azwi kitambala wana tango asambeli imposé loboko na épaule liboso abandi loboko tokei après a imposé atie na chair après asimbi yango apesi mwana ekolatisa nga namoni bikamwa bandeko na ngai il faut na loba po oyo nzambe asali kati na musakoli Emmanuel Dodi na tango oyo nde moni émotion wana esali nga na lobi nga naza nani nasalelaki nzambe nini napesaki nini po tena kokoza na bomo yango moni nazokumisa papa nzambe apambola yo nzambe oyo asali na yo akoba kosala nalobaki oyo nyonso ekutaki nga mama ezalaki émotion esalaki ngai mama nazala so na bomoi nazonga na bomoi yango moni nakumisaki nakanisi na tango ya kala bato bamonaki Yesu babande koloba kaka biso tozalaki te me bakoloba Yesu wana abikisinga place mosusu azalaki oyebisa bato mosusu bolobanga te kende kaka mais place mosusu omoni alobi bamosusu babengi mwana Davidi biokela ngai mawa bikisa ngai yango omoni ngai mpe nazalaki koloba Emmanuel Dodi soki ye te nzambe na ye oyo aza kati na ye Kristo ya kati alati musakoli Emmanuel Dodi. Merci beaucoup, Maman José Hassani. Mais docteur, vous ne voyez pas que la médecine est échouée? Oui, la médecine, aucun médecin n'a guéri le cancer. Parce que il y a cancer pour vous faire voir que ceux qui mettent mon côté avec ça cancer, et c'est la plus facile pour la maman à bisoter kanaï. Parce que son mari a des moyens. Son mari a même s'est décidé d'évacuer à l'Ouest Kinshasa, à Bimalibanda Kinshasa pour qu'elle se fasse opérer. Mais maman Nabiso, même si elle était inconsciente, ses enfants étaient là, qui disaient que non, le prophète a dit qu'il opérer maman. Ses enfants disaient ça, et puis ses enfants témoignaient ça aussi. Opérer maman Nabiso. Son mari était prêt. Docteur Nganazoloba, étant que médecin, face à la transformation, il y a crâne et katanaki, Nassima, qu'est-ce que tu peux dire Oui, c'est le surnaturel. Parce que c'est un phénomène où même les professeurs de l'université ne savent pas expliquer. Médicalement parlant, ils sont inexplicables. J'ai dit ceci, ils sont surnaturels. C'est que Maman José, ils sont normalité, ou Maman José a vivaki. Parce que médicalement parlant, physiologiquement parlant, parce que ceux qui ont il y a des anticorps, non? Qui vont faire en sorte que non, et il y a bunda jusqu'à ce que même apporte la cicatrisation. Nous autres, il y a un mot. Médecine, en tant que docteur, on dit que Dieu existe. Dieu existe. Oui. Docteur, merci beaucoup. Comme Nasuka, Pasteur Josué, il y a un magazine Nabiso c'est fait. Oyo baza ko se retrouver na problème oyo baza na kati na hôpital ba famille na bango bana bazali bato basali ba accident belé olobi na bango nini est-ce que déconique 2020 oyo et ça la capé? Oui maman Sophia, déconique 2020 soko ba ko sala de na uti koloba po bato baye bakenzamba zali il faut qu'il y ait ba cas ya boye onde bozo mona mutuka wana ndenge finani ndenge beti tono des fractures, ils ont constaté na crâne ya Maman José Ngoyi, nandenge musakoli assemblée li kitambala bake bakandie kitambala deuxième to troisième cliché et puis ces résultats mususu yango to zo s'adresser na yondeko peut-être pour ça l'accident dimanche il y a le 14 yaka le même Dieu ou asalaki pour la Maman José Ngoya San nanzela ya kitambala kutu o mosako la sambele ya kibake bakangie na mutu musale salemi yo yaka adresse zaka moko
tous un croisement il y a Avenue Révolution na 6e rue numéro 817 tous a parti à 15h yaka yo po bikabola mwana ndenge maman José Ngoya zo témoigner yo po témoigner Nicolas Zoya. Merci beaucoup pasteur Josué Kakima. Merci beaucoup Merci maman Sophia. Beaucoup maman José Assani. Merci beaucoup docteur. Tosukia, qu'est-ce que tu as kolobali susu? Bon mi pesa tant yakoya le 14. Bon pesa tant yakoya le 14. Bon yape pour ceux qui te l'ont dit dans témoignage, toujours à Kisalma qui na nouvelle ligne. Alors yo payaka le 14. Pour n'aller l'autre Tosuki awa. On se retrouve prochainement. Le numéro Yassika, c'est fait. Ciao. Est-ce que vous croyez que je suis celui qui devrait venir? C'était le test. La loi a changé. Le sacerdoce doit changer. À la loi, témoignage. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Yemba Ozana. Yemba Ozana yo yo. Ozana yo yo yo. Asifiwe. Wana. Asifiwe. Wana. Asifiwe. C'est fait.